ya pasi, sango ya mawa, sango ya kosala pasi mingi na moto na bandeko na nga kande na yebisaka bino matanga. Tango matanga yaka, liwa tango yaka, tokoki kostope liwa te, pe tokoki koloba na liwa te ke non lelo koya te, lobi koya te, yaka jour kingandi te. Matanga yaka na jour nango yango moko elingaka. Donc, mutu oyo apesaka biso pe makande toyebi ezalaka nzambe. Soki ye moko a décidé que non, mutu kingandi si le moment akende kopema, biso toza banani, toboya, tokoki koboya te, mutu akokende na ye kopema, eza bongo. Vanité de vanité, tout est vanité, na se ya moi toza baleki nzela. Na se ya moi toza bapaya bandeko na nga. Donc de partout ozolandaka biso yeba ti yango na mutu ke non ndenge naza na se ya moi ekozala bien nasala bolamu nazala bien na bato nayekolaka na jalousie te nalukelaka bato mabe te mpo lelo oyo nzambe akoki kodeside ainsi nakei baoyo bazokufa eza te ke biso toleki bango te mpe bango baleki biso te. Ba oyo bakufi lelo ye moko nzambe adesida ye moko nzambe aplanifia alors baye kokende sikoyo nanga toza na bomoi eza vraiment important totambola na kobangaka nzambe likolo nango zala bien na baninga eza na bato mosusu adage moko d'ailleurs yebisaka biso te nzanga mbongo mais zala na bato. Okoki kozala na mbongo soki relation na yo na bato eza mabe ndeko na nga bisika nyonso ozali okosouffrir mais okoki kozala oza na mbongo te relation na yo eza tellement bien na baninga okozala na yo bien ata soki likambo lelo ekweli yo okozala toujours na assistance ya bato omona mwa quelque bato des personnes baye batali yo pourquoi parce que bayebi ke moto oyo azalaka bien na biso c'est comme ça. Lelo toye na matanga na kati ya bacomédien toye na sango ya pasi na kati ya bacomédien toye na sango ezolelisa na kati ya bacomédien toujours et encore bandeko na nga ezosala pasi nayebisaka bino toujours baoyo balandaka nga nalobaka toujours soki bolandeli bien vous allez remarquer que chaque année tango année bandaka tango ebandaka bandeko na nga ezalaka toujours na bacomédien oyo bakufaka tango bacomédien bakufi. Après kokufa ba comédien ezalaka ba membre ya ba famille ya ba comédien o bakufaka na année oyo eza na papa na biso oyo ya kokola pakombo na ye nani na bosani mwa kombo na ye ekiminga mwasi na ye akufiaki mwasi na ye kokufa et d'ailleurs bakundaki ye avant madame Caroline. Après kokufa ya mwasi ya papa wana toyaki komona liwa ya Caroline Ikwa, que son âme repose en paix. Caroline ayaki kokufa, ayaki kotika biso, atika ki bana. Caroline akufa ki na nzela ya kokende kobota. Après kokufa Caroline, toyaki komona mbala moko liwa ya héritier Chilumbai. Héritier Chilumbai oyo tokundaki c'était le samedi passé. Yepe akufa ki héritier Chilumbai atika ki pe biso. Pasi pema wala famille. Après kokufa na ye, avant kutota bakunda ye, toyaki komona liwa ya grand frère ya ndeko na biso la duchesse. Na obetela bino masolo ma liwa ndenge ezokende nde tokokoma na bisika ya liwa oyo toza nango lelo. Grand frère ya la duchesse bandeko na nga yepe ayaki kotika biso. Kutu avant ezalaki un jour avant bakunda Caroline. Nde grand frère ya la duchesse ayaki kokufa. Après kokufa ya grand frère ya la duchesse, directement toyaki komona kokufa ya mwana ya mama Ida. Toyebi mama Ida, comédienne mama Ida, asepelisaka pe bato ebele, asekisaka pe bato ebele. Mwana na ya mobali akufaki na accident. Après kokufa awa tokomi siko na dossier ya comédien Chikito. Comédien Chikito ajouaka wapi? Ajouaka epai ya Jérémy Chabani. Aza moto wa groupe ya JS Production. Eza bongo Jérémy Chabani JS Production. Ajouaka kuna sango ya pasi ekomi. Sango ya matanga ekomi. Avant na ya kokota na muzindo na kolinga nanu na ya kosensibiliser bandeko na biso nyonso o bakoti sika pona kolanda biso. En tout cas soki eza mbala liboso esalemi ke non oye kokota pona kotala biso na senga na yo s'abonner massivement
Tant que vous abonnez à Kabongo, vous avez cliquer sur ngonga ya notification. Madame Ngonga, ils ont toujours que non à chaque fois que étoilé Minesteri à Kobanetia Kaba vidéo ya Shika, vous allez directement informé. La bête la vidéo toujours c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui, ils ont un devoir de biso. Ya koya kai pa na bino pour na informer bino. Biso pe bino pe bolandaka biso. Pour biso awa payer la cabine par information oyo eza nango na temps réel d'information moko eza nango exact la famille eza bongo. Voilà, lelo toye awa na sango ya mawa concernant comédien na biso na kombo ya Shikito. Biso nyonso toyebi comédien Shikito. Mutu na Congo na biso oyo akoloba te ke no ayebi Shikito te akokosa. Po biso nyonso toyebi Shikito ebele ya bato biso nyonso tosepelaka toujours et encore na mosala oyo Shikito asalaka na groupe ya JS Production ya Jérémy Chabani. Bandeko nanga toye kolala kolamuka na sango ya matanga na famille Shikito. Famille Shikito bazolelaka. Bazolelanga na kofi esalamaki ndenge nini, ekendaki ndenge nini, ezongaki pe ndenge nini, eyaki pe ndenge nini. Quand boyebi la plupart des gens baromi tuna mituna. Ah, ezalaki ndenge nini, est-ce que bando bela, est-ce que biso nyonso toyebi soki mituna wana ezanga te, ezalaka ba quartier na biso. Ezalaka ta muto bande kobela, ta bobela kike mutu kingana bande kobela, mais tozalaka toujours na tendance wana ya kolinga koya kotuna. Ah, abando bela, akufi ndenge nini, esalemaki ndenge nini, tozalaka toujours na tendance wana. Eza bongo donc eza nature, eza réalité oyo tokoya koboya te pe tokotikala na biso koya kowanga na arte. Voilà. Toye awa na sango ya matanga concernant ndeko na biso comédien na kombo ya Shikito koya kolala kolamuka na makambo ya matanga koya kolala kolamuka na ya pasi. Comédien Shikito auti kobungisa ndeko na ye ya mwasi. Nalobi bien ndeko na ye ya mwasi. Ndeko na ye ya mwasi auti kokufa bandeko nanga, en tout cas eza eloko moko ezosala pasi. Pasi na ba fani nyonso balingaka Shikito parce que je sais qu'il y a tant de personnes au balingaka penza Shikito. Ebele abatu basepelaka na Shikito, ebele abatu basepelaka na musala o Shikito asalaka. Moi personnellement nasepelaka surtout na ba incompréhension na ye, il faut to lobaka. Nasepelaka mingi na ba incompréhension na ye oyo asalaka epa ya Jérémy. Soki azojouer epa ya Jérémy, en tout cas moi ba incompréhension na ye wana nasepelaka nango makasi. Nazwaka mingi ba partie na ye wana ba incompréhension. Esalaka nga penza bien, natalaka penza na lobino aza na talent. Soki azalaki ka mutu moko aza na ba pays moko très développé tolingaki penza tomona ba talent na ye. Mosusu alingaki akende école, akende penza classe mpona kokota na mozindo ya mosala oyo asalaka eza bongo. Alors ebela bato bakoya kotunga mama étoile fo ya biso nini na kati ya biso nini na kati bino ba congolais tozalaka na mitema te mosusu ntango ya oyebisanga ya biso nini na kati mais aza ndeko na biso congolais. Soki comédien na yo akofeli, comédien na yo aza na matanga, yo ovanda ata kotindela ye message okotikala kotindela ye message te okoboya koya kotindela ye message. Tozalaka na mitema. Comédien Shikito aza comédien oyo pas seulement na groupe ya Jérémy Chabani nde asepelisaka. Aza comédien mboka na biso. Soki sango ya mabe eza na kote na ye, soki matanga eza na kote na ye, eza obligation na biso ya koyaka ko informaka bino. Po soki bino to biso to koyaka ko informer bino te, nana koyaka ko informer bino. Mosusu bokoyeba te. Bafani nyonso Shikito de partout où bolanda mama étoile, s'il vous plaît, oza na numéro na ye, tindela ye moi message à condoléance. Ozalaka na moi numéro na ye, azalaka na compte na ye ya Facebook, kotaka kuna kende ko présenter ye ba condoléance. Ozalaka pe na place mosusu plateforme bosololaka na Shikito, kende kuna komela ye message pour représenter la sincère condoléance. Tomonaki assistance ya ba comédien o ba jouaka na groupe na bango, groupe ya JS Production. Bazalaki kuna bien que président na bango ye moko tomonaki ete na matanga, mais tomonaki ka présence ya bandeko mosusu
oyo bazalaki kuna tolobaka toujours ezalaka na temps ya pasi boye nde bisika tomonaka ba vrai ami soki oza na feti bato baye kokanisa te keno bato wana balingi yo bato ya malamu ba vrai oyebaka bango ntango makambo na yo eza bien te ntango oza na matanga ntango ozobela nde bisika toyebaka keno oyo aza vrai oyo aza vrai. Mais soki moto oza na yo bien makambo na yo nyonso ezotambola bien bato bazoyaka na kote na yo cela ne veut pas dire que no bato oyo balingi yo eza na bato mosusu alingi na ye yo mpo ayebi ke makambo nyonso ya mama Étoiline ezotambolaka bien tika tolinga ye. Mais soki makambo okomi kotambola mabe omona bato bakomi kose retirer. Moi je me rappelle nazalaki na dossier moko c'était en 2015 j'avais des amis oyo nabandaki komona mpenzaki oyo famille. Mais ntango nayaki koleka na bamoma moko ya makasi j'avais justement compris que na se ya mokili ami ya solo ezaka Yesu. Quand les vous comprenez sœur Rosini Kayiba ayema alobi mon meilleur ami c'est Jésus. J'avais compris que meilleur ami ezalaka ya Nzambe. Eza na bato mosusu baza na yo lia mpo bamoni ke ya yo nyonso ezotambola bien. Mais ntango oyo ozoleka bamoma très difficile omona moto pembeni na yo te okomona bango te bato nyonso oyo babandi olakisa yo bolingo bango nyonso bakimaka omonaka bango nyonso direction inconnue yo moko kutu okomi komituna me bato bakenda wapi me bato bazalaka wapi me bato ebademati ekiti bato boyeboye. Pourquoi? Parce que bango bayaki na vie na par intérêt bazalaki na bango na makambo oyo babandi oluka na vie na yo ezalaka bongo. Mais soki moninga aza na bamoma moko très difficile en tout cas bozalaka wana zala wana mpona moninga kozala bato mosusu bazalaka akolinga kozala wana me mpona koya koseka yo oza na likambo abengi na kobenga yo ma chérie na koya kotala yo. Mais ntango azoya te mpona koya te keno aya kocompatir na yo te azoya mpona koseka mpona kominimize mpona kosabola. Eza na fi moko oyo nga nayebi fi wana azalaki ka likolo ntango baki kobala ye aza kaka nga nde mariage na nga biso nde tosala mariage nzoka bino moko boyebi communauté na biso eza communauté moko yango egardaka makambo nzoka bakongole basi bapiéja ye fi wana akota na ndako ya libala asala mpe mariage na ye eleka nango bien kosala mariage na ye wana asalaki akoti na ye na ndako na ya libala makambo nyonso oke ale aye kozwa mpe zemi ntango aye kozwa zemi ya liboso zemi ye kolongwa ale bato nyonso bayebaki parce que ntango ayaki kozwa zemi bato nyonso efale bayeba keno ye aza mwasi ya mabota bato nyonso baye koyeba lisusu keno zemi elongwi bato basekaki me etikala koteya ye te aye kozwa zemi lisusu ya mibale ntango aye kozwa zemi aye koyebisa bato oyo nazwi zemi naza lisusu na zemi ntango aye kozwa zemi ya mibale wana na jour akokende obota azobetela bato masolo awa keno nazokende obota ale c'est sûr akei mpe kobota aboti mpe mwana bien après kaka 5 heures du temps kobota mwana akufi mwana ka ndenge ezalaka mwana bebe outi kobota bazalaka mingi surtout bana mibali bazalaka na bapongi exagéré bango babota deja bana mibali nga naza na mwana mobali mwana na nga mobali ntango nabotaki ye ezalaki na ye kalala me ya mwasi ntango nabota ye amela siko ye mpe abotaki mwana mobali ka kobota bapesi ye libela amelia silisi alali nde kokufa ntango akufaki bato bakende otala ye ezalaki mpona koseka ye bato bakie kuna mpona koseka ye bato soki bazongi bazopesa bainformation nakendaki kuna oyebi nini ake kolakisa nga bapampers oyo asombela mwana
aza penza zoba mwana kufi yo oyela biso ba pampers ko pampers wana mtokolata yango nani pampers mtokolata yango nani mwasi moko azoba mwasi azemi ozaka koyembaka yembaka imagine bato wana batikala kobetela ye lisolo ko conseiller te ke non ndeko na nga parce que omoni nga exemple kana opesa na nga moko nga soki namoni moto osala makambo ya buzoba na koseloigner kana yo o comprendre ka ke non nasolisaka yo te natia yo ka mosika je suis comme ça surtout soki nameki kopesa yo conseil nakozala na temps wana te ke non nga wana nakende ovandela kombo na yo nakende ovanda kotonga yo mpo na nini soki natondi yo nde kosunga nga na nini malamu kaka natika ozala na kwa na yo osalaka babuzoba na yo kuna bato batonga la fille en question tina ndenge hôpital okundaki mwana après la fille aye kozwa lisusu zemi vandaka kimia comme ye aza moto batapage akomi lisusu koloba koyebisa lisusu bato combien aza na zemi ake kobota le jour akobota nzoka mwana akufaki na libumu yaya mokili eza ya kobanga tobanga mokili eza na bamakambo mosusu soki eye na vi na yo teyama mbala moko eza neti mwasi ozwi mobali baye kodotele yo kopredotele yo. Moi je me rappelle la série na biso tango bayaki kobala biso ezalaki famille ya mobali bazoya ebele famille ya mwasi pe ebele omona ka predoti ya pamba bato batondi na ndako parce que na basérie wana miyibi ezalaki te neti lelo c'est vrai miyibi ezalaki na ya lelo oyo bakoki kokotela bino na butu na ndako bazwi mbongo nyonso ya dot mais bata wana mwa sécurité ezalaki. Alors malgré ça soki tokomi na tango ya dot babande ko inviter bato te mosusu omonaka baparents ya mobali neti nga baparents mobali na quelques membres ya bandeko na ye bagrand frère bapetite sœur bagrande sœur na mibali na bango baoyo nyonso baza ya kobala baye baverser dot après koverser dot biso pe famille na biso papa pe akobengisa soki 4 personnes na famille na bango mama pe abengisi moi quelques personnes donc bino nyonso boza penza ebele te tina ndenge mokovanda lisusu organisation ya mariage bozo préparer très bien bokomona te ke no makambo yango wana ebimi mais kilelo oyo tomona bato ebele secret nyonso bapréparatif nyonso bamakambo nyonso tina de jour akobota okende obetela bato masolo jour akobota bayebisaka motu te ezemi ya yo moko kobota ya yo moko mwana ozobotela mokili te ozobota mpona yo moko bombaka secret bombaka secret kobetela bato lisolo te ke non yango bapesi nga date boye na moto oyo yo ozobetela lisolo oyebi état d'âme na ye oyebi ete mokili tobanga lelo bato bakomi kotiela baninga ba poison eza na histoire moko bapesaki nga nabeta lisolo parce que je n'avais pas le temps ya kobeta lisolo wana ya ndeko na biso moko ya mobali oyo akufaki 1 mois après mariage na ye batieli ye poison na mosala soki botali bien bato bateli ye poison na mosala ezaka basi oyo bazalaka na mosala peut-être bandolingana na basi wana eye kosala ke abali basi wana te ake kobala mwasi mosusu na baka mosusu eza peut-être basi wana babandotiela ye ka abala bango na ye aboyi abali na ye basi wana te ake kobala mwasi oyo ye moko amonaki ke eza mwasi ya vi na nga alors baoyo bamosusu bayokeli ye somo bake koboma ye kaka mpona koyebisa bino tozalaka keba na se ya moi babi nyonso baza bandeli ebele ya bato oyo lelo bazokufa surtout na nzela bapoison bato baza la base essentiellement des amis oyo biso tobengaka oyo nde ami na nga nde bato ebele baza la base bazobomaka baninga alors ozalaka keba bien partout ozolandaka nga azala keba monde lelo eza monde kosalelaka bato confiance à l'occasion de rien te eza na bato mosusu omona ye bato nyonso aobetela bango lisolo ya vi na ye aobetela bango lisolo ya ndenge nzambe asaleli bango ya ndenge bato ezotambola nazobangaka bamama mosusu omona mama mpenza mobimba avandi boye
mama mobimba mwasi ya libala azobimisaka makambo ya ndako na ye azobetaka lisolo na n'importe qui makambo ntina baprojet ya ye na mobali na ye ake kobeta yango libanda ntango ozobetela bato ya libanda lisolo mpo bango bayoka nini basepela bakosepela te bato oyo babomaka biso kande na oloba awa bazalaka bato mosika te bazaka bato oyo toliaka na bango tosekaka na bango tosalaka ere mosusu nyonso na bango bango nde babomaka biso